alobi weza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo on consomme information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Le plaisir, le message éducationnel congolais aujourd'hui devant le sport inerte, distinguer la beauté à vos titres d'égalité. Soka bengaki ngai parce que ayebi ke nalobaka ke idole na ngai okapesa mabuku ya télévision Papa Kwedi na Mama Bomena. Oh, je ne sais si jamais ozanga kotanga komona bamibale po bango mpenza bapesaki nga elingi donc ngai napetre idole donc Papa Kwedi donc nga naokanisaki papa ayebi nga ngola liboso na kutanaki na ye na scène alobi na ngai nazalaka fier soki lelo biso toza te bino bozali bakomede baza ebele nayebi te soki langage yango autilize yango pa baseja ebele esalaki nga fier komona Papa Kwedi koyebisa ngai langage wana donc sama Papa Kwedi etroblaki nga motu malgré âge bon nzambe mayele na ye asalaka te totambolaka toyeke toyebaka te donc nabungiki fo moto akufa liwa Papa Kwedi ebungisinga mpendaki moto akufa falaza tomonaka ye ndenge alobaka idole na ngai nakontinuaka koloba Papa Kwedi idole na ngai Et la meilleure façon de démontrer ikoni yango nalalelaka biso baartiste basalaka netika batika biso toyebanaka na makambo baboye nini batala biso batalaka na biso bakoyi bayaki ya balobi ke basinspiraki na Congo c'est grand maître Chitenge sana bongo biso mo babolo héritage vraiment batala biso batika kohonore biso kaka na makambo batourne vers biso toza bautile soki lelo oyo gouvernement ebimisi 1 million de dollars po esala filme c'est-à-dire na moto bakofutaka ta 15 000 so par an nasali yango 5 fois c'est-à-dire naza na besoin te keno soki nabeli nalela so nabeli nakoti libo na poche na bimisi 20 000 dollars nake soki soki wapi nake kosefer donc et puis bango mpe baoperde tata babimisi 1 million so bayeba te kata sele moko soki pirate ezala te batika ngo a 2 000 francs 1 dollar plus de 100 millions d'habitants so bagani ta 3 millions 300%. Donc vous avez été batala biso vraiment. OK. Batala biso. Bamona ka biso ba inutile, on azo ba ke biso vous ba utile batala biso vraiment. Ndenge makambo ezo kendele, espérons que Nzambe penza a toucher son excellence le président de la République. Félix Tshisekedi atala biso penza. Atala biso. Merci beaucoup ya modèle Nzambe a passé bino kimia. Directeur de la RTNC, voyez là, honneur mérité, donc de bon mois la musique wana, honneur mérité, donc tout ça va vraiment, donc voilà, Jemima Ibele. Son apostolat consacré entièrement à la conscientisation de la population. Voilà, là vous voyez déjà le corps de Papa Kwedi très loin là-bas. Il n'y a pas moyen d'arriver jusque-là parce que sécurité dans ma cassi, autorité baillée. Alors on attend aussi la présence du président de la République. Le temps qu'il arrive, alors nous sommes là, la presse Jemima Ibele. Je fais voir de loin parce qu'il n'y a pas moyen pour pousser à la même période. En tout cas, Bakoundie na honneur. Papa Kwedi a na ba honneur mérité. En tout cas. Waouh. Waouh, honneur mon grave alors grave.
la place à ma place c'est parce que le monde ça moto a cher. Maman na yo na libota na musala na yo facile. Et mes sincères condoléances à la famille biologique qui a papa. La famille artistique. Et les lots honneur ezali parce que enfin honneur papa nous a dit valeur à travers ses œuvres. Donc il s'agit de bien parce que valeur on va apprécier, je pense que et espoir la génération là et au babane ko lela ah biso ba solo na biso mais il faut faire réveiller puis la conti mais to dépenser beaucoup mais to sali beaucoup c'est mieux que ça la ça donc dans ça qui na bon moyen voilà OK ya mon moni la place est belle to la cimetière vous allez rappeler se passer voilà mais encourage la famille na et puis merci le gouvernement pour les charges il y a maintenant papa sans baser l'utilisation quelconque artistique comme sinon on va la langue sur kilo il n'a pas sopa parce que papa dit la fallait et puis n'a pas mis oh ça américain chaque fin du mois, on va salaire. Voilà. Il y a un débat pour quoi la Létina. Létina, c'est en fonction. En fonction. À cause de la majeure problème. Voilà, là, vous voyez Bijou la reine, vous voyez. Matumba Tumba, Tidengange, voilà. Allez, voler là. Ok. Voilà, Maléa, Aïda, Baye Kole la papa Kwedi. Voilà. Voilà, nous sommes là à la RTNC. Nous pouvons remarquer que les artistes et comédiens sont debout. Tout l'équipe a place exacte. Papa Koba. Papa Koba est là. Voilà. Bébé, naza na choc. Nakoloba na caméra te bébé. Matango les artistes et comédiens, n'est-ce pas? Pas pour final. Comédiens. Et bon, pourquoi les comédiens vont dire pourquoi ils sont debout là-bas, les politiciens? Non, c'est pas un politicien qui est mort. Désolé. Moi, je vais filmer les films. Je vais faire constant. Je vais faire des debout. Je vais faire ah, quand tu as ça, il y a un quand tu as ça, ah, quand tu as ça, il y a un ah, ça m'étonne. Colonel, la Zosimba, armes de guerre. Colonel. Colonel, nous sommes un colonel. Colonel, là, c'est ma arme de guerre. C'est ça la côte en câble.
son cas. Pas moi, on peut tenir une bêtise. Après, non, déjà pas sorti. Virginie toza na kati na sima ya place musique eza toza na kantete ya nzete babenga ngoni o nzete mama ata yo pe bakosala ngo mosusu ngai oui bakosala pesa problème ata moto ya mutema mabe na mutema mabe te chika tana mure ozala boye eza biso aza agent RTNC aza agent RTNC keno musika ta aza petit terre no biso na RTNC yango azuba honneur à bongo fiche tozomona tonde président république na biso chez baleleki mais honneur au temps tozalaki na ba tozalaki awa mais ya boye te ya boye te foto ntima mutu balela ya chikata mura aza idete yango azomérite boye Quand yo pe mama pe ko zaka ndingo. Tenga de siko te penza. Mais yo siko boto bité lelo te. Mais tam so pe ko zaka boye ko leka pe oyo. Mais par rapport à comment il faut ça la. Alors lelo so ça ba jeune nini ba travailler ndenge papa ko dia travailler ki Paul lobi ba lele na honneur boye. Ozongi bien. Très bien, siko lobi bien. To ebanzela nzambe. To ebanzela nzambe to tambola pe ko ba nzambe papa ko ndenge. Tande ba lele. Lelo ba ko mo ndo ba ye ba nani ba ye. Mais pour nani pour atambola ki na ndenge ya bosoti ya komi papa mobile. C'est bien, boyende bien. Parce que honneur en cas sous ba profiter on tata vivant pour ka ba honneur en ba soka. Yango to le bateau le pas bande ba continuer biso en mboka. Tant que ça il faut pas aider à biso. Surtout to le bana ba ya ministre qui yem ta quoi papa na biso. On va présenter mais pas qui para biso tant ora bomoyi. Tant que ça bomoyi. Pas qui para biso. Mande fa premier yango manga biso. OK. Tozo kene na biso tozo kene baleki bazo tozo kene. Pas qui para biso. Kama bien bolobi. Merci beaucoup. Toza avec il est ah. Teresa papa ko dina minute matanga na impact na idéologie. Bon, vous prenez les artistes nous sommes tous exemple avec dire oui c'est que nous sommes na ndenge nini to pesa explication parce que en tant que la linga moi mingi banzela na ye so tali e jouer na ngai moi ba sérieux moko boye moi ba dosage moko boye pour pas de moto yo alinga ka nzela ya vie wana wana ndenge akufi eza passe parce que ndenge ezali awa bato bazali na kosa po banda ko jouer akota ki tina ba biloko internet bato bazali na kosa na ekosa na mesili auti ko jouer kutu film mo Prince Luamba komi a jouer domestique ya papa Masou na utai pe omona dialogue na sans show na papa babenga papa Lutumba Prince Luamba oui dialogue contre sans souci et ça la qui kitoko ouais ça pas nostalgie yango ça ke lelo bano ya lelo bamona nde musali za il y a on n'a pas mérité les lobos en direct na RTNC mura no kufamba papa ko ba utolo lelo ko awa à part nano art au biso ça à part que ndinga za artiste awa na RTNC 4 voilà donc on est wana zo surtout dans le monde il y a art le continent le continent na mitu amatu il fallait normalement être stade de Martin pour nous tous participer oui honneur au penabo honneur bayala papa shaba a to mona ngote yo yebi batu boni bazolea na libanda jwa caméra na ndima na libanda tozo tambo ndima na caméra na libanda au mona fallait pa shaba azaka la RTNC azaka to ze pe maman to mo pe maman nzita bango Eh, babi chika ta babi chika te ta. Oh, babi ni. Babi la bicho ni. Oh, babi sa bongo. Ah. Esse bongo ko te ba. Mo ba ko ko. Dela tika soda mo kalinga kalinga papa. Ulinga poma. Oh, c'est bon. Ya solo bo. Bo chama boy. Et comme il est. Tilo come le va ça. Voilà. Condoléances. Les condoléances. Tomonyo awa na matanga ya papa Kweti.
comment on a honneur au ya lelo. Est-ce que l'artiste n'est pas dans la décoration de Koufi, bien c'est mine de Boza vivant boye, bazo ko décorer personne va honneur. Bon en fait les gens ont fait bien, les a fait mal. OK. Mais na mamunion surtout tout ces kaka temps. Et peut-être les a un moment où va pouvoir décorer le mettre des temps et des circonstances en disant bien sûr papa petit on n'a pas le choix. Couper mes ensemble. Peut-être mon papa peut dire peut-être ba malade bela ba malade mususu boye akufakate c'est que moment na ye non ikokaite tellement ngonga na ye eko nzamba cheki na sena mokili ekoki yango azue ba on est quoi ça kufi on a des sauter nous la famille artistique de perdre et la famille biologique na ba perdre et le otokolo bakaka ke molimo papa petit et puis manakimia et puis la fille de ouf le baba moi vérité ndé bo mo la plus boda artiste boda éparpillé place pénale réservé la artiste aux alamboate et ça pour moi passer non en fait tout ça tient en cas mutu to yoko rendre dans les derniers match ça papa petit quelque soit ici ko yo fanda quelque soit ici ka yo telema oye matango oye loko esengo te ngai penza na bisika na ngana zalaka nazala na nga lezi. Merci. Vous avez l'activité. Vous avez l'activité. Ouais. Donc, femme beau. Dès qu'on dit beauté le matériel et déranger. De l'autre de rendre hommage à papa Poéti. Un mot, de quand il longue. Un mot, deux mots, trois mots. Papa, c'est papa Poéti à Baoba. Matango est biso. Mais vous avez au téléma. Papa Poéti par exemple, le roi papa Kouloutou. Nandeni. Biso to bani on est du groupe Simba. Donc biso bana biso le roi papa Kouloutou. Donc to kufeli papa Kouloutou matango est biso. Vous remarquez Popine Misso est en Fimba. Vous remarquez mon Misso est normal. Vous remarquez Papa Alain Misso est en Fimba. Non, mon neige Misso est normal. Donc tu n'as pas de polémique. Donc pourquoi on a neige té? Non, on dit. Il y a présent l'ombe. Il y a bino kaka. S'il faut être original. Il y a bino. Aza papa Kouloutou na biso. Papa Kouloutou na bino. Na biso ba copine. Il y a ba neige té. Il y a ba belinda té. Aza papa Kouloutou a neige par alliance. Alliance ndeni. Alliance parentale. Que cameraman a béni. Non, cameraman a béni. bayaki mwa vande ba côté kuna eza kutu problème na ndeko babile tika TV ke mutu aza babi cameraman na OK na place neti nani mato na danse la ngomoni ete aboto yende ngamoko camarade nangao tozala bapi tant kaka komi monétiser tokabo ah, maman, vous disiez sur le maman. Et après, et coquine en fini. Ah, les petits. Dome mai. Eh, na poatanya. C'est là que ça le pète. Là que ça le pète à mon nom.
Aïe, n'a pas été Après ça va filmer. Baby, moi, tu as combien de vues? Maintenant, la vidéo dans mon appart. Depuis son entrée à la télévision nationale, celui quitte la terre des hommes à l'âge de 66 ans. À ce jour, la télévision nationale, son pays des ses honoraires, ainsi que les agents de votre présence en ces lieux qui coïncident certes dans un moment de malheur, au nom de la télévision nationale, recevant le président de la République rend hommage à un des 10 fils de ce pays qui a marqué le monde du théâtre populaire par son talent. Et voici, selon ce président de la République, comme pouvoir de suite de programme. Tout de suite, nous invitons à ce lieu l'excellence, monsieur le ministre de Communication et Médias, Patrick Mounian-Katoué, accompagné de madame la ministre et après le nom de leur excellence, nous passerons au parti. Tony Maïsoutou, c'était un chrétien catholique. Il a gardé sa foi en cette église. Bon, ma vie tout comme moi. Bon, ma vie. Bon, ma vie tout comme moi. Là, il y a des cimetières. Là, il y a des cimetières. Bon, ma vie tout comme moi. Là, il y a des cimetières. Et non, banda ça Daniel Claude Poésie Magnifique, cadre à la politique, grand combat dans le monde du théâtre populaire et Israël Média. de l'émission théâtre de Chaumont de la TNC, le théâtre de la
Rose. D'accord, t'as la manchon. Ngange faut coma ondo. Bona costume ici. Et quand tu fais ça. Ça va bien le caméraman botala. Voilà. Voilà, Renate Ifoku est là. Prince Luamba, Kutoto comme film Moro, dialogue contre sans souci. Prince Luamba, Babi ozong c'est que sous pièce ou na kala na ba écriture na yo za solo. Ah oui, dialogue contre de la pente. Dialogue contre de la pente. Idée les a qui ndeni. Et les que ndeni. Ça y a façon de immortaliser ba grande. Au na moment na banera pour immortaliser même ve Kokodioko. Malgré des centaines de gars qui ils arrivent facilité à vous avec Kokodioko sur scène. Il y a joué ça avec Kokodioko boss. OK. Boss Kokodioko. Vesha va peine autant je sais Mikilise a fadi na je sais Mikilise il a une façon pour immortaliser ka ba papa Kwedi papa Masumu Vesha ba Kokodioko tous ces une façon pour immortaliser bango c'est ça il y a na passé ni na dialogue contre de la pente les amis papa Kwedi de la pente papa Masumu c'était vraiment du wow tout temps au moment honneur ya boy au commun le belani ba comédie ba tout ça ba honneur sur ba kufi ou bien essayer d'appeler honneur ba zorango peut-être ba vivant quand le lobby honneur ba zorango tant ba vie bazo mona ba dépense de salia ton papa peut dire la dépense moi ça n'est pas le pas moi au somba le pas moi on peut se bon on a ta somba le pas OK il faut honneur en to ba mbongo ya béni na ton artiste OK tant ma envie toujours que c'est bon il y a pas moi la baby souvenir moi ba botiki après banana c'est ça c'est le rôle ba honneur ba rozala mais ba mbongo moi ko il faut dire tant qu'artiste à envie comme artiste à envie vous allez bien c'est ça voilà mais ba vena biso papa na biso to zana ba on meto ba za banana to yebi ba icône ba patrimoine ba ya théâtre mais kala ba on pas photo ba mo peut-être dans envie mais presque le moyo ba vérité que ba comédien musu ba siliki parce que baza na place au vendre te musu baza debout et pourtant il fallait ba réserver la place moko les artistes ata chapelle ni balé pour na ba artiste kaka ah on peut na pas c'est lourd mon pour na ka ba artiste OK là voilà place l'hôtel miawa fallait pas ça pena moni mon pour na ba artiste pour papa Kwedi dans la famille artistique famille biologique pas dans l'état faut trois places et ça va respect famille biologique famille artistique na côté de l'état sur la minute oyo artiste baza isolé baza isolé batalaka na musika c'est ça voilà c'est ça et ça moi passé hein moi passé moi na prince loi mon talobi tout appena Renate voilà il faut que bonjour ah tout monde awa oyeko immortaliser oyeko lela papa na biso Kwedi un mot par rapport il y a journée à lelo barthe bodo kufa malgré lui c'est naturel mais mingi ba artiste maman na biso ndi tapé a kufi ada na mort tu peux dire quoi par rapport à tout ça
na mwana ane ya moto ezaka nzambe etotomi oyo akufi na bakundi ete mosu akufi bakolina bakundi mama nzita akufi oyo mpenza na réponse na question te batuka yo loba tatuni yo kasi ngana oyeba nini nzambe moto ayebi nde bato baokufa ngana oyeba nini ngana ayebi te bato bazobanga mpe nde manani aza na morgue moka basala baprogramme moto mosu akufi po toyebi papa so météo azobela météo azobela odi azobela te azobela toyebi déjà tolakeli liwa te me aza malade fo toloba makambo nde eza réel boboyi liwa oki boso oyo wana oza nde nini na motuka ya mbete zabo ndena olela yo koleka bapema boyo mpo olelanga kolela omakazi mpo na yo eka lelo te biso bina basegle bina mpona bekango alekango mpe siècle na okufaraga ekende mpa baproducteur te epa ba biso suka edela mpe tosuka wana oyebi tosuka topemi pardon. Voilà, merci ezali René Teifoku mama sans polémique nani te yekutu te voilà mon deda mon kati afaina nani kama ina voilà Maléa Aïda bayekolela papa Kwedi voilà. Oui. Voilà, nous sommes là à RTNC. Nous avons remarqué que les artistes et comédiens sont debout. Tout l'équipe a place exacte. Papa Koba. Papa Koba est là. Voilà. Bébé, naza na choc. Nakoloba na caméra te bébé. Matango les artistes et comédiens, n'est-ce pas? Pas au final. Comédiens. Et bon, pourquoi les comédiens va faire pourquoi ils sont debout là-bas, les politiciens? Non, c'est pas un politicien qui est mort. Désolé. Moi, je filmé les films, je suis constant, je vais commander des bouts. Je vais le battre. J'ai mis au moins le cas de